na ba sentiment na yo na ba délire na yo kokende na ba kombo batu te moni kokende na kombo mwasi na yo te o famille na bango o nalingaka ye te mwasi wana aza mutu ba problème mwasi wana atanga te yo yebi batu batanga. Est-ce que ozolanda wana qu'est-ce qui te prouve que atangaki? Qu'est-ce qui te prouve que atangaki? Na loba na yo critique mwasi na yo mingi. O critique mwasi na yo mingi partout au komi karabo yo bandi makambo mwasi na yo après komi na ndaku ko boy fatigué. Moussa Joël la Cléopâtre neti elle na la patronne mais yo okende kolinga ka mutu moko boye o deuxième femme likangu na yo apesa yo nini ayela yo sida boza la peine ba réserve ko papa ozana na mwasi na ndaku mais omemi pe camarade mwasi akomi mwasi na yo olukele pe ndaku il faut doser ba biloko wana eza bien te ba tonton eza bien te. Tu es femme mariée, il faut respecter ta femme non pas okelanda likangu wana. Il faut qu'on change, qu'on a la propre pour se plaindre. Lobi wana okomona ka camarade na yo wana bando peso ba conseil a commis adversaire na yo a commis mbanda na pour nini azala propre pe bino mibali to lobi te ke so eza bongo nde bozo raison te il faut bo doser so mona za propre te la kisa ye omoni la kisa ye eza mibali misusu ta moi c'est za propre. Donc il faut qu'abima kindumbe za neti don et pas ba mibali misusu il faut qu'abima amoni camarade moi c'est pas na ye ba changer numéro akomo benga ye lobi kuna zoli parler akomi moi sinaye akomo bima na ye au juste c'est quoi tango lingaki est-ce que olobaki je t'aime mon bébé ma princesse ba je t'aime belé et bungi nyonso eke wapi et voyager na corona te. Il faut botika babiloko wana eza bien te ko sala moninga pasi tango bozo bisa na je t'aime bolingo eza King France Télévision ni mara salande makam King France Télévision salande makam. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure que vous me suivez. Je me nomme Joël la Katangaise, la Cléopâtre de la presse. Moko ya Zoya Mabi. Voilà. Les lots de Kolobela Makambo et Tali ba maman ba jeune femme, ba femme mariée. Boya to solola, bozo nanu ba kiti to solola. Boya vraiment to solola Makambo et Tali ba maman. Yo femme mariée. Doit kiti oyo ka conseil moko mukuse na uzala bino mulaite. Voilà. Les lots na lingi na to yeba. Yo mi bengi femme mariée c'est que place na yo na ndaku siko po anini yo femme mariée obimaka oke kolanda ba makango mobali na yo femme mariée po na nini obima oke landa ba makango mobali na yo obangaka bango ezalaka nini yo femme mariée il faut ozala na ndaku yo femme mariée il faut lambela mobali na ndaku sala makambo na ndaku soki mobali na yo aza na likangu na ye moko boye ayebi kaka ya kozonga na ndaku eza problème na yo te. Oyebi teke tango kenda kolanda bango wana okitisaka valeur na yo okitisaka poids na yo vraiment ya kibomwasi po il faut ozala na ndaku tango mobala yende otuni ye oke obundi ozongi na ndaku siko nani abimi zoba femme mariée na yebi ke boko finga musala na bino yango wana menga nazo yebisa bino esopaka bino nga deja naza mwasi. Déjà eloko wana dérangeanga mingi so moni femme mariée moko boye akebundisa bato il faut uzala exemplaire neti Céline Boyoko motema ya Ridi Boyoko ma copine privée. Il faut uzala neti grande sœur nanga Fidélie Moussaou bango balandaka te bango bakipa makambo bambanda te mbanda yaka kaka akokende na ye aza na place te nga déjà nde naza boye la Cléopâtre de la presse so naza femme mariée ozana mobali na nga na kutio na ye na oleka bino ndire na yebi bino te na okosa te eza caméra te donc wana eza ngai ozaki na ngai yebi na pese mbote so kolanda émission na nga na oleka yo na okipe makamu na yo ti Yannick Wenge moto na Njambe Erzumbayo boyo kangai basi ebele bakomika na kebundisa ye babenge nga mobali na nga telemi wana batelemaki na ye o ser wana sali boy pourquoi tout ça vraiment? Il faut se limiter. Babylone mosusu esopa kabino ba femme mariée. Yo fa place na yeza na ndako. Mobala bali yo. Est-ce que a olongola yo mbala moko ayeko kota likangu na yo wana.
bazwaka bango ka bongo donc baza neti ba pièce de rechange aza na place à kokende te mais yo se permettre otiki bana na yo na classe okay non nakende nanu nalanda fi wana balobi bamonaka ye na mobali nanga mama ezosopa yo ezosopa yo donc naopesa conseil na oyo obunisaka bambanda obunisaka bango pwani okalikila bango pwani mutu neti mbanda aza mutu aopesa 12 donc okuti ye boye leka na yo neti nga ndi naza boye nalinga bambanda makasi nalinga bango ifo nazala na bango po so naza na bango te seki mobali aza pena mobali te ifo bambanda bazala po basentir mpo na nga na kipaka te so oza mbanda oza makasi ya kolongola nga yo okota na ndako so oya kolongola nga te seki oza eloko te oza eloko te napesi mbote na sœur na nga Nicole la charmante mwasi kitoko taille avantageuse tozokende bongo vie na nga azolanda nga na Cape Town Thierry Togwe mokonzi ya Rit Security balobi le big boss na Cape Town naopesa conseil na basi ya mabala namoni mwasi ya mabala moko boye kuna abundi pe elamba elongwe siko bato bamoni ye adiminue valeur na ye adiminue pe mobali na ye so kuti mobali na mwasi moko boye mama sala semblant benga ye kasi bosolola pembeni uswa tozelie na ndaku yo bandi kobunda nde sikoyo tango obundi nde bakabwani netinga so oyo obundisinga bongo lobi lisusu na bengi mobali na tokutani oyo obuntanga olemba mpona tika facilement te yo moko oyebika baswahili batika facilement te soki aye akoti na ka na yo olela makasi vie na nga Tony Nzenza Reggae Boy napesi yo mbote voilà toke bongo na bino il faut botika makambo wana vraiment ezosopa biso basi so bofingi etali bino na ko contredire ba délire na bino te donc nga napesa nga ka conseil en tant que mwasi oyo nga na mona kiza mabe pa nanga na olinga te mutu moko boya banda kosala yango na olinga yango te mutu asala yango parce que yo batio na ndako babimisi mbongo babali yo mais tu viens là ozokipe mwasi moko boye aza soki ndenge nini bazaka bamiyibi bakotala na bavie ya baomari ka mpo na mbongo aolinga ye te ndenge alingaka ndenge yo olingaka soki mbongo eza te aokima ye bayaka ka mpo apesa mwa moke mafuta esili nango bazaka na bolingo ya solo te yo okipe mutu ya bongo olekisa tante kolekisaka ta na buzoba te na bino pe bao marié oyebi ke oza na mwasi na yo ya bien mwasi ya propre mwasi ya pembe neti Joël la Cléopâtre neti elle na la patrona mais yo okende kolingaka mutu moko boye deuxième femme likangu na yo aopesa yo nini ayela yo sida bozala pe na bareserve ko papa oza na mwasi na ndako mais omemi pe camarade mwasi akomi mwasi na yo olukele pe ndaku il faut doser babiloko wana eza bien te tonton eza bien te tu es femme mariée il faut respecter ta femme non pas okelanda likangu wana na kolanda likango suki wana te okomi kofinga mwasi na yo ya ndako asali te ona tambolaka na ye aza kitoko te ntango olingaki omonaki ye kitoko te mpona nini olingaki ntango olingaki okomi okritike mwasi na yo soki ozokende kolinga mwasi na yo ya libanda wana kende yo moko na basentiment na yo na badélire na yo kokende na bakombo ya bato te moni kokende na kombo mwasi na yo te famille na bango nalingaka ye te mwasi wana aza mutu ya baproblème mwasi wana atanga te yo yebi bato batanga est-ce que ozolanda wana qu'est-ce qui te prouve que atangaki qu'est-ce qui te prouve que atangaki na oloba na yo kritika mwasi na yo mingi okritika mwasi na yo mingi partout okomi kaka boye obandi makambo mwasi na yo après okomi na ndako koboy fatigué musala osala lisusu te okomi kaka ozobela nzoka nde makasi euti osila place outaki mpona nini vraiment et puis likolo nango ofingaka mwasi na yo mama ya bana na yo il faut odoser babiloko wana eza bien te so bokofinga bosala na bino eza choix na bino nga na ye na nga kaka koloba oyo namoni ke esepelisanga te nga déjà so oza femme homme marié oye vers nga koyelanga makambo ake non mwasi na nga nasepelaka na ye te toza ye na baproblème mwasi ya baproblème po peut-être okimi kuna okuta yango epa na nga 3 fois po nga mpe naza mutu ya mutu na otika yo na kimia te so elinga buzoba toke na nzela ya buzoba vie na nga trésor malamu obutu ya mayele apeso bambote voilà pourquoi pas patient ilolo karambongo le big boss basi ya mabala bakomi ka agité bino mpe bakima bino mpo bobosana prix ya crayon
crayon ezala lisusu te olali olamuki kaboye na mabaya olati oza donc désordre mobali okima yo faut ozala un moko ozolata mwa sexy ozode bamoni pena balobi wow neti vivence musampa posani ba crayon oza propreté et pour le baka mobali nanga lukelanga bambanda alukela bambanda poza propreté mwasi mobimba oyebi ata prix ya parfum te parfum ata ya 21 des alaka 21 des a 2000 francs na Congo si je ne me trompe pas mwasi oza propreté so olekani na mutu boye ayokaka solo ya sauce olumba sauce eza bien te oniki pena nzoto na yo bien esalaka pe bien quand ndenge ya zoom ye moko alobaka libulu ya mandefu il faut ozala propre vraiment parce que tout le monde basi ebele bazo se plaindre mobali na ngai mbala sali boy po ozalaka salite makasi moi c'est ça niti bien torchon ya dépôt ya makala mais toza 10 heures nandeni mama nandeni oh il faut ozala propre oleki na mutu bosololi na mutu akimi yo te solo monoko eza te il faut osokola nzoto mama po se plaindre teke mobali akimi yo il faut ozala nanu exemplaire que nde naza boye mobali nanga kokima nga te mpo naza propre mobali na ngai akokima nga te munoko na ngai elumba solo te ata mobali aye o lelo na kokota ka cave akuti mwana moko danger asepeli na yo mais yo baye boye akimi kaka po asala ngo ifo azaka na shigom na munoko eza nini mama pardon oyo eza conseil gratuit apprendre ou à laisser soki otiki yango etali yo ntango okokima yo kolela baninga te il faut ozala propre il faut vraiment kozala propre nga nde naza boye naza mwasi ntango nazopesa conseil wana nayebi eza na basi mosusu okoka kofanda na ye boye te solo amapeka fort solo amapeka mwasi toza tongo me ozolumba solo a sauce nande olambaki yani seki olalaki nango ka bongo eza bien te bandeko na ngai il faut to changer na olobela basi ngai naza mwasi na mobali te naza pe mwasi tango nazoloba nayebi ba défaut ezala na basi ebele il faut ko changer kozala propre pour se plaindre te lobi wana okomona ka camarade na yo wana bando peso ba conseil akomi adversaire na yo akomi mbanda na yo pour nini azala propre pe bino mibali tolobi te ke soki eza bongo nde bozwa raison te il faut bodoser so moni aza propre te lakisa ye omoni lakisa ye eza mibali misusu ata mwasi aza propre donc ye il faut ka abima kindumba ezala neti don epai ya bamibali misusu ye il faut kaka abima amoni camarade mwasi ye epa na ye bachange numéro akomi obenga ye lobilobi kuna azweli ye pale akomi mwasi na ye akomi obima na ye au juste c'est quoi tant olingaki est-ce que olobaki je t'aime mon bébé ma princesse ba je t'aime belé et bungi nyonso eke wapi et voyager na corona te il faut botika babiloko wana eza bien te ko sala moninga pasi tant bozebisa na je t'aime bolingo eza kaka na mbetu te faut lakisa mwasi tendresse kobimisaka ye kozalaka na ye bien non pas yo oza kaka bolingo eza kaka na mbetu te il faut otika babiloko wana epai mwasi ozala bien obongama ozala propre anytime mobala koya akuti yo oza clean non pas mobala zoya nde yo wana na cantine okomo kendi kisiko kino nakie kosokola osala ta 2 minutes te yo mwasi ba oyebisa yo teke na butu basokolaka yo moko fo yeba ke na butu basokolaka o comprendre so yo ki message oyo osaleli yango osala bien makasi lobi mobala o se plaindre te ok yeah. Nalina pesa mbote la sœur nanga Mamisa Lukasi motema ya Dede Lukasi na Paris balobi bangonde makambu balobi bangonde na pesi mbote lisusu na boss Thierry Tobwe depuis Cape Town mokonzi ya Security et pourquoi pas Tony Reggae Boy Nzenza mobalo aboya Carolite asala divorce na hydroquinone bandakala na pesi mbote isusu na trésor malem obutu balobi ya maele. Je salue encore passé à Ilolo car ya mbongo boss Willy Kalala na Jobu na pesi mbote ici kozali na pesi mbote lisusu na boss King Kabo viena nga sololi mabe obengisi nga na ye mais obengani nga problème ezate aussi là après émission na Lukayo. Je salue encore ma grande sœur Nicole la charmante moi Sinjambe.
Team France Télévision. Team France Télévision. Team France Télévision. nde makambo Salande Makam. Team France Télévision. Team France Télévision. Team